Tabande ko bomesana ko landa biso na site na biso Lolango TV. Pabi c'est toujours moi la princesse d'or, hein? Nous yebi kaka ba bilengi ezaka na Lolango TV. Yebi kama makambo to mesana ko lobela kati ya ko sibana. Pabi ko sibana ndi makambo. Yon kapé na lobela lelo na donde na liblelo. Na ko na conseil ti na pia conseil ti na lobela ka ndi mamba o sibana. Donc na lobela ka mamba mbetu lelo. Les conseils ont noté. Les arabes aussi bana. Aussi bana pour aussi bana né à mon macam. Aussi bana et qui nyos. T'as aussi bana les qui collient les lengues. Yon kanine le bila le longa la princesse d'or. Les na na conseil té na kanine makambo to misan ko le bila aussi bana. Yon kanine le bila. Les ko le bila pour na yo maman. Nga boyebi na lobela ka mimba mama pona lela bino forme na loba mettre na lela bande ko na basi. Lo mama oyo ozaka papa sengio bosibana. Mama ozoboya ozoyipsa papa ki ozoya kulemba. Mama tango yebisa papa ki nazoya kulemba na kosibana yoti. Otinda papa kwa kepa na. Nza posa kosibana na papa za ngoposa. Ubakanga sentimental. Kolinga kokanga sentiment papa te. Poko kanga lelo ayoki yo ke oza aposa te bosiba lobi akokane suti ese nga abima libanda sko tant papa bima libanda te se futa nga biso to siba se fo bosiba naka pona yo ba me foto ngosa musanda kolemba oza ya olemba te onika basani olemba te okombola ndako olemba te se kombola mambo siba na nde yo lembi kande za no bubo za no kitoko bongo kelemba mambo siba. Tant papa singio, aza posa bosiba. Pesa papa. Kabini boza batal bosu ya ko déclarer. O mbana ngai azaki boite, akomozo nganda ko reta, abande ko ya avant. Yo moko mso abande ko lingo pesa to bande ko pimela, papa mo mpe akokanga sentiment na ete. Aye nesika ba fongolele makolo. Ko so akena ya lokomo lele lokomo regretter. Mais bossa ni keton papa zai na posa osiba yo. Yo lipse papa ko za posa osibana te. Yo comme ça lo ko habitué. So papa ebiso to sibana. O ngaza ko lemba. Na saki musale bele na moi. Bana babande ko déranger nga. Na za vraiment fatigué. Na makambo na ko linga ko lemba te. Na ebisa ka ko linga ko lemba mama osibana te. Donc mbala ebiso mama osibana faut za ka brancher. Donc za la connecter. Likambana place likambana za nona iloko olemba te. To papa ebiso to sibana. Exacte que le col ben na papa qui naza na nga ya olemba na kokana ngate alosa ngoka na banenga ndengwa na te pesa papa lenge papa peta oyebisi mama ki oza posa bosala bosibana to mama yebiso aza kolemba kolanda wana te kolanda kolemba mama yebisi te banda osimba mama nzoto banda osimba ya okota kana belo ko bilo ni bosala to banda osimba ye ozo caresser penza ningi zalaka. Maman olinga kaka ozaka na posa bosibana. Donc banda pena ko simba mama motiver nde mama. Donc linga mama pena kota nde na belo ko bino bosala. Donc oyebise bosibana na donc oyebise kazi ya kolemba. Te papa kotika ete za mwasi na yo. Comprendre etant en bino bongaze olemba. So banjo caresser so simbe pena na nzoto ndenge zalaka. Banjo simba mama malembe kaka. Tena yepsa bino wa basala ngomba tizali kama mba uti basala caresse na tendresse. Donc caresse feza kitoko c'est faut ça on a tendresse. Donc banda pena kusimba papa mama na nzoto linga pena mama kota na pose loko yuza ki na bosala. Po pesa ba tumso pe moi simso ke awo mo like naza na ngai olemba azaka mbai na ngai tika kana pese ya bongo yepe papa to mama bika sala kasi. Pesa basi musu baeba bo ko caresser mbali na bango te. Mais yo papa tant oyebi musala, oyebi caresse. Tant moi sino oyebi caresse te la ki sa moi sino. La ki sa moi sino soko linga mo sino bolingo solo la sende basala caresse. O banjo simbe pena na nzoto, ye pena fa kota na belo ko bolingo sala. Ezate ke ko ba bisala ka yo mo ni kuno ka mo mati ba mo banjo siba mama te. Mo te. Donc, on peut pas dire si banana, donc faut au banda, peut-être que si maman a un autre, on motive, aïe, quand on a sentiment, donc à quoi que ce soit supporté. Au banjo si maïe, au simbe na ma belle, donc si maman a pensé, maman yo qu'elle lengue.
maman pena ayoka pena pour ça aussi bana donc akoka souti donc ayoka pena pour ça aussi bana c'est ka intervention likata ka ekuta libolo wana simba epena na nzoto ozo simba mama osimbi mama na mabele ozo embrasser mama ozo simba mama na matoi simba ye biso stoka sentiment ndenge moko kande yo ka sentiment ya matoi nde mama pa yo ka sentiment ya matoi so yo ka sentiment ba fibo na kingo mama pa yo ka sentiment wana mama pe so fibe na kingo yo ka sentiment limba mi suis là te là non makasi là la tamuki kande yo ka sentiment nde ba sala ka so ba simbo na matoi yo ka sentiment ndenge moko na biso ba basi ndenge moko bando simba mama pe na matoi yo li sapino continue lito ya mama o simba mama zo motiver ya mozo lemu na continue lito ya mama banji ko simba mama na nzoto donc simba pe na mama koma na be mama pe na yo ka posa akoka suko supporter pour ça na tese nga ka likata ne ko ta libulu na ye banji simba mama na nzoto simbe na mabele ozo embrasser ozo liembanga ozo embrasser maman ozo simba mama donc simba pela mama a sentir que akoka souti pour moi na ba ngaso na akoka na souti na lobaka nga loba ba krina ka te question likate ko sala sa libolo na so caresse mba na nga caresse nga pena komisinga na lobaka na kanga muno kote na loba donc pa do loba pena ko mba na pena sentir que na akoka souti et ça rende likate ko ta libolo on a senti que sentiment à niveau souka donc aussi maman to wanjo simba mama yebi mama ndeka papa aussi mbongo to yebi no te malembe ikamyo so ba ka malembe kande mama papa aussi mbongo yebi banda aussi ba papa banjo ko simba papa na nzoto pena papa pour simba mama pena mama kota na belo ko bosala pour so ka koti yo moko mona liboko ne simbo kaka so ayo ki pena sentiment pena ko pena sentiment au simbo na nzoto vanda kimati donc bo simba no banjo ko simba mama na nzoto zo simba mama po zo simba papa simbi papa na mama mitwa mabele wana mipie banjo balance ngo o simba pa mitwa mabele papa simba on a tendresse o simba makaso fino makaso bisa papa passe femme papa yo ka sentiment papa ko mo ko passe o mo bayene lo sala te simba o pena yo ka ne lengi bonjour simba la ndenge zalaka bo simba na eto bo simba bo kana simba la ti papa zo li sapina yo bando bazo maboko no kiti na sta mwasi na bando simba libola mwasi na yo tango simba libola mwasi no o kiti malembe deswana oizana deswana mkiende na kati ana oyebi deswana ndimo weyebi onkande zala bando simba li deswa mama simba pena l'idée sur maman donc maman a koka souti donc maman fa yo kelengi maman peto papa o simba l'idée pe simba makata papa ojo simba makata papa ozo bali kata papa ozo simba ngo na mabindi wana obanji ko simba ngo ozo simba bambuma wana so simbi likata papa simba ngo pena na tanga so simbi likata papa banji donc o simba ngo ai banjo donc zwi munoko na yo okitisi bando sisi yemba na micro micro original yemba na micro pena ko yemba te ke yemba ka ya likolo ka te yemba pena ça pena adoration makasi mikota na kata adoration bando yemba na micro wana o yemba na micro papa ikata papa ko to pela munoko nao o fibango pena kitoko fibango na tendresse o fiba likata papa ezaka sentiment ko fiba likata mobali so no sala ngote meko ka sentiment ezaka so ko fiba likata mobali na onjo fiba likata papa tango fiba ngona munoko o simba ba mbuma wana zuma bindi ya papa o simba ngozo balance ngo o simba pa mabindi ana bien o fibi likata papa fiba ngo pena yemba na micro bumela zwatan tango yemba papa pete o mama zo fibo likata wana kovanda kate ko lala titi yoki simba mwasi na motiver kwa yemba na micro bien motiver pena donc yebe kota na adoration donc ko o banjo simba mama na nzoto mama fibo likata yoko no simba mama na nzoto o simba pena mama yo ka sentiment yo po yo ka sentiment yepe kuna retour yo ka sentiment faut pesa na ndi ba sentiment quand bando sisi likata papa o sisi papa pe sisi mama faut bo sisi na batu
Donc papa maman si c'est dans les kata na afibi les kata. Ce qui peut bander ko fiba libola maman. Bazo fiba mo pena maman yoka kitoko maman yoka fiba libola maman. Ozui pena le lem na okoti sur lembo ni. Fiba pena maman ko. Maman yoka sentiment. Quand on se bat fiba là wa kitoko moko. Et puis ton bel fibre bon. Motiver papa comprendre que le quoi a salo yoka bien. On va na kimia te. Tiens moi ba créer wana et ça la kitoko papa os a motiver. À continuer aussi sur pena donc aussi moi santé que y a des colis ko kaka aussi c'est ka ta mbango on dit c'est mbali nsusu asise ka mteti te joie tant. Donc aussi c'est maman pena joie tant. Inga moi mama yana mukiwa ni bimana libola moi c'est bima. Et ça kitoko ça goût. Quand les bisous comme il y a bien le goût. Les bisous ça goût. Bien après on sentir que maman comme pena la posa ma case. Moi mama il wana tant bimi. Donc ça là qui fait ça sentiment dans les cadets quand on a les bolos et quand on a facilité. Les gars moi mai wana pena aussi c'est maman. Les gars moi mai ya les bima ke bima penza. Aussi c'est maman penza bien au lié pe moi mai ya les bima ka so e bimi kaka. Yo moko mo to moko te les cadets quand kitoko. Donc d'abord vous savez déjà bon mi côté c'est là un sentiment ma ka so esenga ke les kataka fait quand on a les bolos. Ton likate ko tala kata libolo na yebisaka yo ndeko na mo si chaque fois ko la krika ele ko ebembete ko linga apeka ateke papa nda sibaka yo pe sibaka papa tamo pena yebiso mbali no tenga ndi na obanda ko linga ka te ya banda ka ganya ka ya banda ka mta liboso amakali kolo te mo pe ko machi likolo manje obanje ko pe mta liboso tombo si bon yebiso papa tango linga o elisa matopsi te zela mamona mata. Donc on m'a dit ce qu'on lui croit papa. Donc on dit pas qu'on balola pena binela papa kamulang. Papa sentir yo. Papa pena sentir que nazani na mwasi nanga. So ma kangu basa ke mbala sentir ye ke azaki na yi. Oh yo mukole loko. Linga pena ko tango balola papa aganga. Papa loba ba cri de joie. Papa pena loba. Peut-être nga pena nga to mbi mana mobile nanga. Faut manifester. So manifester normalement quoi si petit. Follow ba penza. Pour so mbena lo biti normalement c'est il na salle musa bien tele to si bani bien tele mbali na. Ngani nga to si bana mbali na mo alobana no sentir que c'est no sa pena ni travail mbala okoma. Yo pe linga bongo. Tango matili kola papa sala ngo pena. Papa oloba c'est le travail yo sala nengo balu sela yi. Balu so pena papa comprendre que azande na yo. Donc au bal c'est bon papa avant de kimia ta ko kate yo moko mona ka ndinga oloba to so papa za likolo na ko lala kate liko ebembe te ko ze ebembe te ata papa za likolo za to balola papa bokenda rapena bino mi balenzi ya moko ko siba neza kitoko ko siba neza sentiment moko eleki ba sentiment so mokili ko siba ne agu et so bo so pe kitoko na bo siba na pena ya gu la kitoko ko sibana to bo sala pena kitoko na bo sibana pena bo concentrer o yo ka bo sibana ko sibana ze lengi ko linga ko tikela papa tanti to papa yebiso bo sibana si faut bo sibana to bo mi bo sibana bi mi bali faut mi koti sana kati so papa mto banda ya banda so pese ni yondo banda mtalibo so fongola do yondo sala lever les rideaux sala ngo amubali na yo sala ngo penja alinga mata bo yete ngande ngile no sam sala ngande no sibolelo ngano banda lever les rideaux ezaka ate papa banda wa mata ga liko mtalibo so ganya yo ka shejute ngalinga na ngabo tena ninga ya nso teke mbali ka ganya ngalinga pe amona sibi pe mbali na pa lobi pi agang pe ba cri de joie les salabi siba ka mbali no siba na kana mbali to mo papa biso za posa na ko sala mo ya likolo ti pesa pena papa bo siba na to ko papa comprendre que azaki ndi na yo akoba ke ona siba ni za mwasi na nga ko sala ba aventure te na mama pour siba na elenge ko siba na l'équipe lenyo somuki ko siba na abu siba na kitoko makasi linga ka ton papa sengi pena doko sala mo pena bo siba na kitoko papa yo ka bien sentir yo kazaki ndi na yo bino pe ba papa
tant aussi ba na basi na tant aussi ba moi sinon au comme ça moi sinon mais moi c'est mususu aussi bien ya communauté mais à déclarer na été basi mususu yo ka baso a ko lo ba nete ke papa inde musi bien ba trois pena bilengo pesi na tondi na ngati et koki na opona ngati a lo ba nete linga ka peno si ba ka moi sinon ndenge sinye tant aussi ba moi sinon na o suka na ena ba date ah ezaka lever le rideau. Donc, on va compter en côté. Donc, on va dire, on a compté le coin de bandit et le bosson de Yamana. Quand aussi, bah, moi, je suis là, pour bosser, bah, moi, je suis là, à coma. Comme ça, moi, je suis là, je suis là, je suis là, oh, je suis pour compter en côté, ça a enlevé le rideau. Donc, aussi, bah, là, maman, moi aussi, bah, moi, je suis là, aussi bien, maman, maman, sentir, qu'il y a qui n'a papa. Aussi bien, moi, 3, moi, 4, moi, 5. Et ça, là, ça, là, bien, moi, maman, tombe. Moi, tout dans sentir que pour mobile n'a pas si bas qui n'a bien. À si bas qui n'a pas bien à bouton, tout le monde n'a pas si bas qui est là qui tombe. Bon, si bas ni tombe, si bas ni tombe, bandit n'a plutôt un mot 0 R à l'année à la cac. Donc, bandit aussi bas à 0 R à nos bêtes à maman 3. Moi, 3 on a bon lali, 4 S sur 5 photo si bas la cac. Pour la 4 les 4 va péter les macaques. Et 5 a été à ça les boulot. Pour na 4 heures, on a tant de bandits. Tant de bandits sous travail 4 heures. Tant de bandits aussi banal. Il faut tout ça sur moi 10. Et ça, moi 5. Quand la langue qui n'a pas, on a senti que papa, mon bal n'a pas si bakinga. Les acquis n'est pas mon bal n'a. Pour aussi banal, les gens, moi 2T, des amours. Pour que nous aussi banal, bien, on attend la zone de tout. Tant de choses aux aranda, moi, on a ensemble, ça, quand on sentit qu'il n'a pas l'air d'un bal n'a. Moi 3, moi 4, moi 5. On a senti que mbali na masi bakinga. Ngoyo ka pele do na o comme ça ba tine lenga suka. Na sentir que pele que papa nda bande ko si bangai. Puta o si banga to si bien wa de. Papa na eloti. Na mo ko to se eloti. Mais to si bien mo 4 mo 5, na senti pa mbali na nda si bakinga. Donc pele lengi na okiki kitoko. Mama pe boza kana hypocrisie. Donc papa si bio so otondi na oti. Ce qu'on le ban nous côté ban aussi parce que papa a juste sentir que otondi na oti asibi ou bien été quand il a causé la hypocrisie de bosso mon bal pourtant on sait la hypocrisie on sait bon pour so pas la otondi c'était na libanda o kende kuna o kanda otondi so papa sou gara na DM so moi 3 et que mbal na ko karaye em so ko si ba papa si ba ka si bi moi de otondi na oto ki ne lokoti simba papa na nzoto banda o caresser papa tango o bandi ko simba papa na nzoto papa o comprendre que moi c'est na aussi bon asibi ko qui était atondi bino pe ba mama tango papa sengi o simba pesa papa soko zo pesa et si vous tinda papa qui est libanda so mbana biso kaza aposo na wa posa bo simba surtout pas que vous avez bino ndako mo sina mbazi wale ki pa na souté aussi ba na bino moi de coup linga que papa sentir. Papa si ça ka poso ya zaki na mo. Ata moi 2 ko moi 3 ko pour boza binonda ko moko. Tant papa sengi abaza poso na pesa papa ko linga ko pimela papa te. Ota ozo pimela wana si ozo tinda ke ko tala ga libanda. Tant mon papa ozo mo sina libanda ali komi ko regretter komi ko lela. Kisa ke papa soka ke libanda si ko bande ko kokisa ba poso na été. Bino ko kasa ko kokisa poso mbale zaka ke ko lambele fufu ko nikele bilamba ko repasser ko bongisa ndako ko bongisa bana ko bongisa mbeto te ko sa poso mbali za ko sibana to mbali na episode za ko sa bo sibana pena c'est que bo sibana pena papa sentir kazaki na yo mama to ozo ko sa ba poso na pena ozo sala ko pena nini sengeli o mona papa otika la obima libanda te papa ande ko bangela ka mais to ko sa ba poso papa to mona papa ande ko ya naenda ko 16h papa ko mo ya ba 22h ba 21h wani yo mo fungula la porte. Maman conseille na opesa autant papa et puis oza posa bo sibana ezate ke lokwa papa mutaza posa yo sala oka ya bongote linga ko mbali no sentira kayo linga pa to mboza likola mbetu wa eza komba kaje babenga mutakota kate mutapeksa kate linga bo sibana pena kitoko pena bo sala ya bien wana yo ki sentiment papa yo ki sentiment pour so sala on va contre esprit ou makanisme za na te oyo kanu sentiment te c'est que wani ko mara papa ndem to yo ka sentiment. Mais quand il a reçu la bon, tu as un sentiment aussi, bah aussi, bah n'a pas nous qui tout. Mais tant que nous, mais quand tu as un sentiment, bah aussi, bah n'a qui tout comme maman.
conseil na opesa ndeko na mwasi kolinga kotikela papa tante kolinga peka te papa sengaka mo yo mo po bandi papa musiba ni sala vie conseil kanga na pesi yo ya mwana conseil nga princesse na pesi yo ya mwana linga ka ton papa sengyo kokisa posa papa esala mwa bien po iloko esala ke biso to na mabala ya mwana kosibana poso ezaki yango te konika bilamba basani kobonsanda te wana te na libala poto sibanaka yango nde toyela mabala basepeli mingi nde bolanda ngai na nde bolelanga la princesse donc nga mpe nalela bino ya grave nalela bino ya to ya trop donc bosabone toujours na chaîne na biso Lolango TV bokontinue kaka kotala nga la princesse d'or naza kaka wana mpona kopesa bino bilenge bomisana kaka kozwa na site oyo bozwango nulle part ailleurs ka na Lolango TV so lingo tala nga la princesse d'or eza nano esika mosusu otala nga totala nga ka awa na Lolango TV bokontinue toujours kolanda ngai merci na bafani nango bolelanga nga mpe nalela bino nalova bino ntina kati ya makila nalela bino mpo boza yanga mpo bino bolelanga bambote na bino yango mbote na groupe équipe technique na mobimba bambote pena na pesi pa bambote belé pesi mbote na bandeko na ngai auto travailler na bango na pesi mbote na famille na mobimba balela bino ya trop ba bijou ya bino yango bye.